on est là qui bon penza faire rigola na maboko pamba hein ndeko dodi je sais que na yebi que loko esali pe plaisir te na bato ba kolanda biso bisikana soto zwami na yebi que sali plaisir na cameraman na biso lelo ingénieur a filmé biso te lelo zana mutu muso zana biso a Glody le futur na pesi ba mbote Glody ndeko Glody azana ndeko na biso azape moko ya bato yo ba filmera biso hein bandeko balandi ya radio Chige na yebi que nzembo pesali énormément plaisir to esepeli ici Ig Masamba, donc agence Masamba, Jérémy Neto, Jota Neto, au monde précis à ti connaisseur. Donc la personne bambote belé na Roli Capita na été sur Zolanda, biso to Zolanda biso de kododi. Donc numéro de téléphone na bandeli sur cezali 929 046 162 wana ezali bongo pona ndeko bama. Ya zala moto abenga biso mwa mingi te wana pona ndeko bamba ndeko dodi na tiki maloba na mboka na makambo etali fofoka te lelo to bana ndeko dodi na fofoka ba deuxième ezala wana ingénieur bravo malgré qui m'a mettre comment ko tse kaka lobaka donc ndeko dodi fofoka ya lelo okolobela biso makambo nini ndeko sanga en tout cas nzembo ya kitoko ya bataringe faire gola auto tukoyoka maboko pamba ndenge kaka tolobaka ki ata ozana nyonso ozana mituka ozana bandaku mais soki pe okei okozonga kaka maboko pamba tomemaka eloko te yango esepelisi chamala motema ya bobila dawa nzembo wana ya maboko pamba esepeli pe lisusu na kati ya bandeko bazali kolanda biso oyo bagolwa tu balingaka fere gola lelo tozali wana na fofoka na biso ndeko Sandra tokolobela Sirdona Monica Kampwete mère oyo atiki biso akei mama social mama oyo asunga ba musicien ebele mama ya bana ebele ndiko mama ya bana ebele mama oyo asunga ba pasteur mama oyo asunga ba artiste musicien na biso ya Congo lelo vraiment tokolobela ye na radio Chiche po to la qui sa grandeur ya mama wana ndenge baleli partout au monde donc baleli awa na Angola baleli na Belgique baleli na Congo baleli na États-Unis baleli partout là et puis na Congo ndeko dodi matanga ezaki mibale ah bon na ndenge ya Congo matanga ezaki mibale ba nok ba bana ya Angola basalaki matango ya bango et puis famille pe basalaki matango ya bango bandeko Gilles Makaya na pesi mbote sika ya zali basalaki pe matanga na bango famille pe ya dona basali matanga na bango ndengo ndeko Sandra aoti ko confirmer bino na nzela ya radio Chiche yango balandaka radio Chiche batu oyo ya confiance ya radio Chiche et pas ibino bozali soki bozali wana vraiment oyo balingaka radio Chiche bobenga biso na numéro na biso 929 046 162 poto partager na bino basango oyo pe ba conversa oyo ndenge tosololaka na bino na kati ya fofoka to partager ngo na bino ndeko dodi kasi ba fofoka yango wana kolobaka wana lobango ba eloko otoloba na français wana na lokota français lobango na lokota ya lingala te kaki songi hein donc songi tosala kango biso na bandeko oyo balingaka radio Chiche tozali kolobela Sirdona Monica Dona Monica azali mama oyo afandi awa na Angola azalaki na ba entreprise na ye awa na Angola oyo batutu bayebi na kombo ya nganda Monique na kombo ya nganda Monique oyo ezalaki esika ke bato ebele na baye bazali na poto na baye baza na États-Unis na bandeko oyo bazongi Congo ezalaki pe na bandeko misusu oyo bazalaki kozanga esika ya kolala ndeko Sandra oyo bazangaki esika ya kolala pe balala wana na kati ya Monique oyo biso badodi star toyebi lisolo apesa bango ya kolia apesa bango ma ya komela pe basukola wana balala babima batongo bakenda oluka bako moko ya bandeko na biso pe waku atikaka biso ndeko babya ndonga yango wana baseri moko pafandaka wana epa dona tant pe akufaki ndeko mama Monique akangaki penza bar na ye aboyi kozwa mbongo ndimi to le matanga babya place wana ndeko dodi ye tobenga ye mama social pona mutema wana malgré tout na mokili Sandra ndeko na ngai mutema mabe mutu na mutu azana ndenge na ye mabe ezangaka te mais oyo nzambe alingaka nde tozalaka na bolamu ebele elekaka mabe wana donc soki otambola 100% ozata na 60 bolamu 40 mabe donc 60 wana tellement eleki ebele ekocouvrir yo donc ekobombela yo 40 ya mabe wana donc leti dona ndenge Dona Monica mama social mulangi ya Coca-Cola kiti ya volant ndenge tolelaki ye ndenge ya gaz ndeko Sandra tunanga nini bandeko ebele balati polo ya Dona Monica na matanga bakomi Coca-Cola tozana bandeko baye oyo baye pe Angola sika ba oyo pe bamoni mama te eza pe na bandeko oyo bafanda na mama na kati ya
Luanda awa tozala na ye lisanga eza pe na ndeko oyo balia na mama balala na mama bafanda na mama bazala na mama donc ezali likambo moko boye tokokaki kolekisa yango boye te tellement biso oyo aye toza na kati na nzela ya radio chiche tobaki bon na fofoka oyo tokosolola nanu mpo bato bacomprendre qui est Donna Monica. Donc bayoka na basango bato bazali kokomela biso na ndenge ya radio chiche dodista sanda kipala bolobela penza makambo oyo tala ba musicien oyo ya Congo oyo Monique asunga Monique asunga ba musicien ebele eza na ba producteur mususu oyo ba bengisa ba musicien awa ndeko sanda mais basundola ba musicien basundola ba musicien charge wana ekoma ya Monique soki tembe ndeko bravo donc directeur na biso programme bravo tri doit makambo papa oyo eza kutu makambo ya tembe te po oyo eza makambo ya tembe te makambo esalama o bato angola mobumba bayebi ndeko doti sanda ba petit oyo baye na kilelo baza na tembe moto obengango okosumba ya donc tembe na bango wana yango bakomebisa bamdaka okosumba ya ndeko doti eloko mingi oyo esali mo apasi na makambo ya liwa Donna Monica kaka nde otuko lo basiko ki azali moto asungaki bato alesaki ba musicien apesaki ba musicien mai apesaki ba musicien pe mbongo na ye komona ingratitude ezaka na makambo ya musique ndeko dodi na ye baka penza te po ba musicien na biso bazalaka penza ba ingrat et non seulement ba musicien même ba théâtre même bazalaka penza ba ingrat oyebi na lobi bongo pona nini ndeko dodi oyebi ke Donna Monica akufi ata musicien moko te tala makamba boye non c'est que koloba ata musicien moko te wana tokoba poto na monaki Félix Wazekwa na monaki Wazekwa kuna na Belgique na TikTok na ye akomi penza ke toza na matanga ya mama Monique te ngape na mona page ya Weranson pas publié ki matanga na participer na Kinshasa OK donc akendaki pena na salle siko bana ya Luanda basalisaki matanga na bango na matonge Weranson azalaki wana yaki na butu a participer ki to monaki pe ndeko lobeso namonaki ndeko lobeso na matanga kuna ya Donna Monica donc ba musicien na ko loba na moni kuna na moni lobeso na monaki Félix Wazekwa pe na moni Weranson na ndenga Kinshasa esili ndeko diti mais ndeko Sandra na ndenge ya mabete kokata o maloba te ndeko omoni komona lobeso ya ba lobeso na ndenge mabete aza artiste congolais c'est bien akita la mère na mais ezo compter na ezo compter te c'est ça ezo compter te eloko na ngena bakisa yango wana lobeso na Monique égal binda ya eloko te lobeso yebika ke Monique azalaki moko ya bato oyo yebika ka Monique tellement ye aina ndule ayuka yoka Donna Monica ngana Monique na Luanda mais ba o biso tozali kolobela eza lokola signe oyo pe na biso OK ba Fally Ipupa OK ba Adolphe Dominguez OK et j'ai bien pena na yebi penza te ya j'ai bien pena penza mingi na kokota kuna makasi te pona yebi pena te relation ni jiba zaka na ngona mama Monique mais na bato nga na yebi Weranson azalaki parmi bato bazalaki pena makasi na mama Monique na mona yebi Fally Ipupa papa zali moko bato babwaka mama Monique te Fally Ipupa abwaka mama Monique te Fally Ipupa abwaka mama o abotai te Fally Ipupa abwaka mama Monique na Luanda soka tiende Luanda po bato si ba konfona libanga o Fally abwaka mama Monique po Fally pe mama o aboti ko mama Monique mais Fally abwaka penza mama Monique na Luanda yango wana donc oyo ndeko Sandra lobinga dodi na yoka te mais na osama makasi je ne pas éviter soki so yoka yango na noté na yoka libanga wana mama Monique na Luanda bato ebele ba konfonda ndenge nzembo wana Fally tango ayembaka mama Monique ko yemba nzembo te na so balibanga bon aza banga ya Fally abwaka mama Monique na Luanda ekoza nango normal pour Fally aza mwana ya quartier latin azali oyo abimi epai ya Koffi Olomide azali parmi ya bato oyo kaka ndenge ozoloba oyo lelo so mama Monique mutu na ye tiaki mutu na se boye ndenge mama Monique akeye atiki biso donc mutu lokola mopawa aza mutu akokai kozanga te donc ata na ndenge mosika fala asala biso kaka ata signe moko boye mpo tocomprendre ke mopawa mpe aparticipe mais toyebi te tokoki koconfirme te mpo biso toza na kati awa ya Angola mopawa na minute oyo aza na mboka libanda aza na Belgique aza na matanga doni ezalaki na Belgique donc c'est que bato ya Belgique baza wana bakotémoigner bayo bazali kolanda biso soki mopawa azalaki tolingai tomona ye ndeko dodi mopawa azalaki te mais ekosala mpasi ndeko Sandra soki lelo ndenge ozali koconfirme ke mopawa azalaki te na oyo Donna Monica asala mpona Koffi Olomide asala mpona bave na biso Weranson asala mpona baartiste ebele ya Congo
Weranson aza reconnaissant et puis soko tali na page ya Weranson mokolo oyo dona kufaka Weranson a publiaka dona monika na page na ye wana na mona ki ngonde ko sanda et puis esuki wana te tango lisusu matanga ebimaki na butu wana Weranson ya Noel Ngama azalaki wana de la forêt asalaki direct na page na ye par rapport à liwa ma moniki yango ndeko Sandra vraiment ezali ingénieur eloko papier na wana parce que ça na makambo zero oyo tokoki kolobela bato bayeba valeur ya Monique azalaki mama moko boye donc alingi aka komona ba jeune garçon pembeni na etele mosusu azali kolela nzala c'est ça to azali kolela esika ya kolala toza ebele leti pe biso ba Dodi Star oyo tolala wana na Monique nga na mona bato ebele tolala wana na na Monique apesa biso chambre wana tolaka biso na ba maître États-Unis tolalaka wana dans la bangola penda ya ba 2004 2003 nga na mona dona kopesa bato place ya kolala ndeko donc Sandra ezali pasi mais ba musicien ba négliger liwa ya mama Monique ba bosani ata bolamu mama wana asalaka lelo ata omoni likambo ezalaka nini ndeko Dodi ata kokoya na présence physique te mais ko soutenir ata na mo eloko moko esalaka bien bongo kaka nde ya soutenir bango si ntango bakolobaki te Koffi Olomide ayaki te mais Koffi Olomide akanisaki bana mama Monique atindaki mo enveloppe na ye bosomba ata drap ozomona ya Noel atindaki te bosomba ata drap mais ayaki na présence na ye na matanga ya mama Monique yango ozomona o faire rigola le bataring amonanaki te kasi atindaki mo ta impa soki ingénieur abeti depa epa beti depa mpona kozwa bilili ya kolakisa bato oyo bazali na libanda ya mboka batala ndenge matanga ya Dona Monica elekaki na kati ya Luanda bato basepeli donc mpo ye moko akoyebisa biso peti na nga Dodi Star ngai mère na bino so nakufi bolata bosepela donc bosepela ezala lokola kermesse donc namonaki yango vraiment nga moko maloba ya gampo ete mère Coca-Cola molangi ya Coca-Cola gaz na gaz ndenge bato bapetite bamama balati kitoko basi balati kitoko mibali balati kitoko donc ezalaki donc non esalema te na kati ya Luanda banda baprete bakufa bato tokunda bato donc oyo esalamaki na matanga ma Monique na ke bandeko bazali kolanda biso bakoki kobenga biso na numéro na biso oyo ya 929 046 162 soki Dodi Star azoloba makambo oyo eza ya lokuta bobenga boloba penza ke te mama Sandra Dodi Star azali kokosa bongo ndeko Dodi nakokima nanu mwa lombango mwa moke totie pose awa te lelo fofoka toza nango tozofanda mingi na Dona Monica kama toza pe na makambo ya kolobela ezali tona makambo ya koloba toza na makambo tokomona sele yo kuna nza kofinga Weranson déjà ndeko Dodi apesaki toli na émission moko elekaka boye awa na kati ya Radio Chiche opesaka toli toyeba droit de naissance opesaka toli bana mike bayeba ndenge ni babangaka bamikolo opesaki toli ete bamise bazala reconnaissant na bato babimisi bango nakomona na nzela singa kuna bakobenga biso DJ Gilles Chamada to ya manu appel moko eza wana ebongo tozonga na masolo toza kosolola. Allô? Bonsoir, Mbote. Papa Louvain na terre vermeille topesi Mbote Kazenga. Omoni ke tokangaki omoni ke tokangi to reconnaître yo mama to yo pesi kombo to pesi bisika yo za kovanda. OK. Bongo. Azala kosalela bango bamakayabu bambisi ya mai bambinzo dona donc asungi mpenza mama Monique akufi na 74 ans d'âge. Akufi na 74 ans. Kombo kobunga te po ese tikala na kati ya baarchive te papa eza na kati ya baarchive bato bayembi yango bato babwaki yango
amakaki peut époque na ye mama Monique. Po ndeko Sandra kobuka na te bato misusu kutu bakoma kokanisa on dirait ambassade ya Congo eza na nganda Monique. Na nganda Monique bongo. Ah, po bongo. Te continuera nango esalaka. Si to pesi bango mbote bana kipese biso pe ende kodoti. yango wana Papa Louvain yebisaka bango balandaka programme na biso ya Radio Chiche. Merci beaucoup Papa Louvain. Merci Papa Louvain. Ya biso beto pesi bango bambote elongo na papa. Merci papa. Ciao wana maloba ya Papa Louvain na kati ya Kazenga na Terre Vermeille topesi bana Kazenga na Terre Vermeille mbote na kombo ya Radio Chiche na kombo ya Yemei Boss Chambre Production papa ya munene ya bala na pesi be mbote na Tatiana Boya na pesi mbote na Georgette Ngenga ndeko dodi toza kozonga mwa mokie na makambo yo toza kolobela ya fofoka tolobeli makambo ya dona tozape kaka wana tolongwe na note tozoko tolobela makambo ya selone na bisaki lobaki makambo ya droit d'aînesse tolobape makambo lolenge le bataring ferigola tie affiche ya papa na ye Ranson na page na ye et puis toza wana pe na ingénieur bravo pa koloba makambo etali dona Monica ingénieur tozonga na mwa mokie kuna na rigide apoto ya kozonga penza awa na kati to vendre na makambo etali makambo na biso DJ Gilles Fali Pupa tosengi musique ya Fali Pupa et bongo tozonga awa na kati ya Regina biso DJ Gilles Toleka. Merci pour la parole bandeko ya Radio Chiche tosika nyonso ezwemi bino dona Monica tiki biso bolamu na ye efuti bandeko bosalaka bolamu po tomoni yango pa dona Monica aponaki mutu te azalaki penda oyo babengaki mama sociale dona Monica na kombo na ye penda oyo baboteli ye Nzelenge Monique abotami na kati ya Kinshasa yango wana abotami na le 19 avril 1951 ayeko kufa le 30 juillet 2025 écoutier na Belgique dona Monica azali mwana ya ba regressado ya papa Mabanza na mama Machanga baza pena ba originaire ya Makela du Zombo. Dona Monica abotami na famille moko ya 12 enfants yazali 10e. Dona Monica patangaki na Sainte Marie Goretti oya biso ya Kauka atangi wana n'importe quoi ezaki soko sisi de primaire déjà yebake bongo zo sala OK bakisa moko formation moko bowana abaki formation ya ba ménagère ménagère o bande ko sangisa ba mama bayi bango misale belé akende ko sala ngona njili po ba centre wana oyo mama sesi asalaka mwasa mobuta liboso ezalaka pena siko bimi kuna oyeba ko sala nyonso place pa yekoli gestion kuna nyonso dona Monica atali mboka ndenge ezokende na Angola ya guerre dona Monica lobi azonga na mboka oyo bapara na ye bauta azongaki akomaki na Luanda vers les années 85 dona Monica na kata Luanda toyebi ke n'époque wana guerre civile ezali baparti na biso mibale ezobunda nanu guerre ezalaki mais dona Monica azongi na kozonga na ye wana na mayelo ya zwaki wana biloko ezosala ya mike ezolekela batu fort soka lobi gérer loko bo ezosimba ayeko koma mutu ali boso otobengaka pena keno entrepreneuse keno asali bar hotel et restaurant ezui pena ke mwana mwasi otobika kezalaka bakombo mingi ya mibali me ye pena mwana mwasi abandaka monde pa na biso dovanda na quartier on va na Marseille na prince pena face à citadelle
diniki akale kuya donc Monique abanda wana mtabetela ngama sibana mama biso parce que yo ba nyonso ya diniki bazoya kolia wana epana zotekeba makaya bote ngoma sana donc en face juste c'est-à-dire kasi yango tolobi ke biloko ya mikende so bande kosala liboso kombo ezovanda mais kombo ekovanda mpenza lere asali dona Monica pena kombo etikali bonganda Monique yango wana nde sikoyo ematisi makasi na place wana na motema monene na ye aboyaki culture talingaki culture mingi ozala musicien ozala comédien soki oza kaka moto ya art aprochaki bango mpe baaprochaki ye na moto ya malamu na ye apa wana sikoyo aye kozwa sikoyo ke non social na ye ozanga place ozala na place babengani yo lelo soki oye na Monique bakontango lokola ambassade ambassade ya Congo ezalaki nango mais ambassade sikoyo basaleli binongo na mardi baluka na yo okozanga eza pena solo bongo mtabetelanga lisolo na ntango wana mwa mbutu ezalaki na mboka bakokangaka bato mingi balobaka mangala bakokanisa ngo baza bato ya parti wana ntango na bapolitike ya bazala te balobi kuna ezalaka pena centre esika bato nyonso bakomaki kokima bakomaki kose réfugie na kati epesa kofandi kuna na kati ata bato baye baluka bino bakanga bino na kati kuna bakotaka te ndenge leloko ekomaka pena lokola ambassade donc ekomaka lokola ambassade ya Congo na kati ya Angola na kati ya Marti wana na Monique donc basoda bazolanda bakanga bato so okoti na kati ya Monique ote bele pesa kokima wana na kati ya Monique wana lisolana tabetela ngoma wana biso yango wana mpenza nde tolobi abombi bato ebele tozwi batémoignage ya moto mosusu bazwa ye na 16 ans de Kinshasa ti awa azosala ndeko lokola Sylvain Lumbila oyo boyebi na mboka oyo bazwa ye na 16 ans baye na ye awa lelo Sylvain akomi na bana combien kombo ya Sylvain Martin ndeni pembe na dona Monica tomona susu bave na biso mosusu Gilles Makaya pe baya pembeni bamati pe kaka abimisi pe na bana abimisi na ba DJ abimisi pe na basi pe na ke lelo bazoluka mbongo baza pe bie ba entrepreneuse so tolobi toloba na influence ma Monica asalaki aza influenceuse avant ba Facebook avant biloko ebele a influencer ki déjà bato bola muna ye na ba geste gouvernement ngolais bato baye ba ki penza ngada Monique baye ba ki ndapa Monique ekosala ke no dona Monica azwi mpe sengo nyonso oyo moboti azalaka nango aye kobotela biso bana 6 na bana wana 6 bapesi ye 21 koko na 21 koko wana azwi chance ya komona kokolo moko oyo pene eza esengo yango wana amoni bagénération yango tobengaka Coca-Cola asilaka te gaz na gaz amoni pena kokolo 21 koko c'est bon namoni mpona ngai tosuki wana na oyo estali dona Monica nazalaki na organisation tobandaki mpe tosilisi yango kimia désordre esalami te bato babangaki babiki te koyinda mais eleki kitoko merci na noko jidoka luyalo apesaki nga confiance tosala mosala merci na bachroniqueur bayaki wana mpo totombola mpe kaka diaspora na biso ndenge nini tosalaka na presse esali mpena bien bachaine nyonso ezalaki wana merci wana maloba ya directeur ya programme ingénieur bravo na ndenge dona Monica azalaka na biso mère a gaz na gaz tofanda na mère nayebisi mère ke mère yo ndenge oza wana donc oza génération à génération wana kombo wana ya gaz na gaz esika eutaki kombo ya gaz na gaz esika eutaki tozalaki ngai papa Wemba ve na ngai soba de soba Sisi Selenge papa Sisi Selenge topesi pe mbote dona Mosinzo Sylvie Mosinzo kaka moko oyo tozalaka nde na Luanda napesi ye mbote esika yazali tozalaki na ve na biso gampo ete Ayatollah Mandela place azali napesi ye mbote donc tozalaki na gampo ete Ales Fumusi bandera d'Angola napesi ye mbote esika yazali na ve na biso Machuda Mandangi topesi mbote nayebi ke bana mabor so bozali kolanda biso kati na nzela ya radio Chiche wana mokolo bovandaka na gampo ete ve na biso Chabani Record président Chabani Record tozalaki na ve wana ezalaki na nsima jour yango ma Monica asalaki makayabu asalaki bambinzo bakwanga donc ezalaki esengo makasi mpo toyambaki artiste et musicien oyo azali papa ya nation ya musique ya Congo tolobi bongo lekulu nayebi ke ndenge dona Monica aza kuna bave bokulu bakoyamba ye na esprit ya bien donc Nzambe atia kimia kati nsika bazali pe na ame na bango nyonso bato oyo bakenda batika biso ba artiste na biso na grand prêtre mère na biso
do namoni ka tozwaki na valeur mo lokola bamare malu mais kana koexplike bosika oyo kombo yango na koexplike do namoni ka tozwaki bavaleur moko lokola bamare malu journée wana eza nde journée oyo tobengaka mpo ete mare coca-cola nkombo ya coca-cola mpo bato boyoka yango lwanda mobimba soki botuni Sylvain Lumbila napesi mbote esika azali awayebisa bino ke moto apesa do namoni ka nkombo ya coca-cola eza Dodi Star eza mwana na ye Dodi Star ye toza na yawa ngai na ya Lwanda ntango na ye Lwanda moto abengisaka nga oncle na ngai oncle na ngai mpe wana eza témoignage ye mpe eza mpenza témoignage nayebisaki bato na koloba ngo na radio shish oncle na ngai ye mpe akufa donc molimo ne mpe mana kimia oncle na ngai bongo sileka mare na ngai papa ba Akichan papa ba Judith Koli ba Yves Bongongo ba Gelo Koma tofandaka wana tozalaki tosona dona pa po sandra nga ntango nautiki nayaki na mwa pression moko boye obika nde ezalaka ti pression moko boye na jeune awa bajeune bazalaka te na ville awa bajeune bazalaka te donc moto abandi makambo ya bamanagement na kati ya Lwanda awa Dodi Star wana ezalaka bona wana ba 2001 ba 2001 Dakumuda Christian Dakumuda autobwaka nga na album wana fulangi ya Tumburutu bafulaka eloko apema kasi mulangi te ça c'est bon oh Dodi Star idiot tellement siko mère azalaki mulangi oh na comprenait que na ye place moko boye onke na biso tchenga mwa libanda mais na ye pa mère mo bayambi nga singa mwana nga yo boka boye doit chambre ngwana bozala na États-Unis bolalaka tokomolala wana na masana nga tesama na pesi mbote esika azali tokomozala wana tokomofaze wana na tongo siko na lamuka okopwane na kuti événement bakampo ete baye wana bato ebele ove bokula ya ngabi ama Monique papa wemba yebi ngabi mwana ngai kati azoya awa ngabi asolo ngabi mamoni na bongama na lata po gampo TV bokula zoya na bongama pe na yeza kaka mwa propre ya na ndinga Lwanda toza wana na nayeba kushu wango vi na nga sisi selenga linga benga na nga petit bimali banda Ayatollah Mandela FCT soba selenge wana petit penda makambo na koti wana na FCT dona donc omoni yo succès na yo penza oza Coca-Cola oza mulangi ya Coca-Cola do ya makasi ekemba gaz na gaz okopwane donc yo penza gaz ezo sopana bato banda kozwa ngo ya linga nga trop petit na nga do di ya so na kumise bonga bete nga ya moto bandi to dame na epe to lie na ebani donc makambo nazali koloba bandeko soki topesi témoignage ya dona po bato bayoka eza pona komikumisa te eza kaka koloba bolamu ya mère moko boye oyo aza mama na yo te mais azwaka biso lokola mama dans lokola bana na ye bana na ye na parmi ya bajeune oyo bafanda na kati ya nganda Monique donc eza likambo ya kobomba te eza likambo toleka ebele bazali me na boyi na nga otanga kombo bato mosusu me na bandi na mikombo na nga moko na milobeli nga moko po mutu mosusu oya oloba na ya oya osilika o Dodi nde nyokelo bangana radio na lala pa Monique ekoma lokwa ojenaki ye ofingaki ye yango na ndenge ya biso tolingaka ba problème te donc ngai Dodi na leka wana tango na bandi parcours na ngai ndaku na ngai ya liboso nazwa na vie awa mbongo wana euta na nganda Monique mutakabela nga mbongo wana vie na ngai Ibrahim $600 na miso ya Monique akopane kana mamoto o na yaki nango donc nde na yaki awa tozalaka na bafrère na biso ba Gilles Makaya comme journaliste Dodi Star ayo comme producteur à liboso na mboka oyo ava bandeko nanga ba Paulo Todi Lubaya banini donc ba o ba yebi événement mère apesanga ba Monique na betsa ba viva la musique na betsa ba la vinyoka ya ofele ya koluwe te donc na ndenge penda ya sida da Lwanda na ndenge ba bete ndeko sanda producteur à liboso na ba jeune ava ba frère nanga ba masa nanga ba Paulo Tudi Lubaya ava ba masa nanga ba Janvier Lopez baya ava vie nanga Jidoka Luyalu vie nanga Jidoka Luyalu mutu apesa ngai sango wana mutakotanga na vaccin wana leki ya Monique donc mwana ba Monique asuka Jidoka Luyalu na pesi mbote sika azali en tout cas bandeko soki bomoni to lobeli Monique lelo boye na ndenga radio poto loba ba vérité oyo dona asalela batu na oyo asalela pe biso donc ngai na lobi part na ngai bandeko oyo pe baza wana bakoloba ba part na bango
expliquer mutu tu akoloba témoignage na ndenge na ye ndeko Sandra topesi mbote na batu tu oyo bazalaki na matanga do na Monica na batu tu oyo vraiment baleli do Monica Radio Chiche epesi bino merci mingi pe na kombo ya boss na biso Chando Production papa ya munene ya balabala. Merci wana ezali témoignage ya moninga na mosala de Distar tokimino mo mbango kuna na régie tosenga nzembo moko po tokozonga kala mingi te tozokota na étape na biso ya publicité uti na moment na biso ya publicité pour na bino batu nyonso bolingaka Radio Chiche boza pe na posa ko relaxa ba publicité na bino neti ba Ig Masamba wana posa ko relaxa ba publicité na yo agence na yo Masamba okoki ko ya awa na ba Jérémy Neto Jota Neto ne so za na posa ya ko relaxa pe publicité na yo boye awa donc boze be na bino batu nyonso boza na posa ya ko relaxa ba publicité ndeko dodi ba benga biso na 929 046 162 ndeko dodi me kana ko expliquer biso biska to zale pour na mtumsa ko benga te mais azana posa ko ya ko luka biso ti awa na Radio Chiche solo ndeko Sandra balingi komona biso na kati ya nzela ya Radio Chiche to esika Radio Chiche ezali oye bongo na retunda oyo ya Korea en face na administration ya Kinanga omoni Radio Chiche esika ezali ndenge chamala nata motema ya Bobila Dawa alingaka bon wana ezali esika Radio Chiche ezali napesi bongo joyeux anniversaire to lokoza émission alingala napesi mbotama elamo na Dorian la patrona na part ya Glody le futur donc moto asalaka biso na bilili elongo na ingénieur Bravo